très heureux de vous avoir nombreux dans votre émission Chaise de Star. Oyo Bolingara Mingi est présenté par Ngamoko Chimène Luki. Moi, c'est Amouindou Yona. Comme d'habitude, aux Akiwana, qu'on ça toujours ba recherche. Tokutana kina ba lobelia orchestre ya Fabrigaz. Bazala qui on a pour na coupé c'est la news dans actualité. Ya makambo uti ko le Kanangola donc pas trop de commentaires parce que ba plan n'a jamais salama. Tout à l'heure là Tolanda ba opé ça quelques programmes ya mouvement né ba uti ko ça ba tourner mais derrière la caméra na ko bossa na te ko pesa mbote na Medi Ngwadi o azali wana pour na ko sala toujours ba jolibilité na ko pesa merci lisusu na mon boss qui est mon boss Papa Edo Amani accompagné na molongani na ya bolingo maman GH côté baza mbote na bango ya trop et puis na ko pesa merci mingi na coordonnateur nanga Ekibumba koto azali merci mingi mon cordon kozala toujours wana pona mwana na Chimène Luki tout à l'heure là ndenge na oti koloba tozala kina ba porte-parole balobeli il y a orchestre ya Fabrigaz tout à l'heure là Karande tolobaka tozala na ba musicien ya Fabrigaz tozana Villanova effacer les tableaux brassard tozana na d'or de Fabo tozapena molobeli na bango awa Karande ezalaka ba pesela poto ebike ba utaki Luanda Karande ezalaka toyamba awa brassard, effacer les tableaux. Bonjour. Ouais, bonjour à toi vraiment. Bonjour Nabato Balanda Biso Bambote na bango depuis Bapalin. Depuis ba bureau, depuis partout vous allez Bambote comme la bino vraiment. OK, d'accord. Tokoye ba carrière non musicale koto bandaki. Côté na banda. Bravo ya orchestre ya fa. Vana na université musique d'Afrique. Azaki na école CNC na est-ce qu'on université secondaire. Comprendre bien les musiques ezala musique am kanda vraiment les sala mon ville en Nova. À part moi le trop baina moi trop de chic mais la ville en Nova bonani makambo nde pena wana place na comprendre les musiques ezala donc ninga makambo ne singa na kati ya ville en Nova ndi musale salama bambote bele na boss na maestro Fabricaz Zegem pasta Fabro nga benga rêve maman papa bambote bele sika zali na bosani te staff na mo na FBI ti depuis to busol ba Doudou Bessa papa S ba CG Yves Mbouyulu na bosani te vraiment. OK, d'accord. Est-ce que tu as na katsa mouvement au TP chanson? Ouais, Kirsis ba wala na ba bi pour ça effacer le tableau pour ça effacer le tableau au maestro Belela na titre héros national. Si même sinon nous signé par christianisme solo. Na pesa makambo wana na habite sona roye mba pas bena to lo ba trop tipso ni ngote mbona ba comprendre non tout ça. On est musala no logique. Na sina koma Momo bolingo na yo simbela na ngayo sala baka na sala yango sans problème munela tika ya dépendance zongana mboka na ye liberté d'expression bolingo mwasanga tirapi na kofela ba Kristo na zama mokili lumumba kufa pona Kongo tobenga ya héros national ngana kofeli bolingo no ba master babengi ngai kizenye oh yeah yele OK, Yokani brassard et Yokani vraiment azala ki paye mokote azala accompagné na Jidor de Fabo. Jidor de Fabo tomonyo lisusu wana. Ouais. Bokucholo bakinga na yo tolingana. Tolingani yo komo salanga lizuzu makambo ya mbo ye mobizo to lobate me to yemaraka e wana pepe si souci ba mawebele na nzembo ngo to zala na mutavana na mo mutayema na care to na Fabro maestro Fabro papa na biso yemba na care donc mawa de kota biso trop alors si to yemba to pesa ka makao yo biso ko loba trop te biso ne to loba ko yemba Nasha, chauffeur na love zizakate kabanga. Est-ce que tu as Jidor quand tu as une carrière non avant de se retrouver dans le mouvement ya maître Fab? Bon, tu es na palais, nga mama yesu mta créer nga. Bino so bo utara palais. Opolo ba mambo sa ma esalara. Opolo ba mambo eleka na vie na yo ate misusu o ba osa ma msusu eza esimba te. Maestro to bara bon maestro sebe balandi maestro kebe balandi to bini na mutu balandi to bina luke to balandi to bina boy balandi so to sa mi go to bina na saliboma bolanda saliboma po to suki to te mais bazona bongo po eleki ya maestro bitu to sakabo
Dans sa liboma lisusu, dans sa liboma sundeli. Tobina na mutu balandi, tobina ya mado. Bakeboy, balandi. Tokeboy, balandi. On tourne de Zarabo. Tozaboy, balandi. Balobi balobi to babi dans sa liboma po ba dans nyonso e bi na manango kaka. Dans sa liboma to zaki pe wana porte-parole ye moko roi de play. Simen Luki moni ngai na loba da trop na remercier na nous patron na biso EHP pour nga déjà ils ala parler na ngai donc papa Edo Amani aibi déjà ki nga déjà parlé na belle longa na loba mingi te na préféré na ya na ba musicien omoni ba musicien na biso ne ba oyemba boye ela sa force maestro Fabro autour de bamba okesa ba uta na ba wana ba ya tu ba yemba na ba parler mais oki ndenge ba yembi et puis niveau bana succès na mboka puis banzemo na bango simba parce que baza pembe na le maître de la musique africaine maestro Fabro mutozoye mama kasi et puis dimension le maître moyembe omo senga ba Angelou po boyemba na ye ba chérubin ba séraphin ba Angelo bazala na principauté en kolo donc montu ba intervenir ne mama moyemba donc moni biso to linga biso so ba guerre te ezana ba jeune talent oyo ba comprendre savoir faire ya les maîtres donc so les maîtres beti dans sa lokolo MCN dans sa mbebo ezana ngo bien te kolanda musala ya bien mais ero sala bongo foza makolo mi baloza na banze mona les maîtres Fabregas les maîtres de la musique africaine yemba et on ba retomber nango ba mission na biso ba yemba makasi koleka ba leader ya ba orchestre belé. Donc c'est que ce tobito landa bien maître fa akomi cassé po abina bebolandi azonga bebolandi tomoni bino bobini likolo tomoni pe la danse la plus simple du monde. Donc ce que tali batu bolanda biso eza par rapport à savoir faire ya le maître. Mais avant Hollanda danse le colo, il faut en avoir tabita, il faut en avoir 2-0, il faut en avoir bololé, il faut en avoir sacrifice, il faut en avoir mauvais temps, il faut en avoir jour férié. Donc nzembo ya collègue nanga Jina PMF nangolo moni mambesali tombe. Donc neti se tobito beta mi masolo ya Luanda ba misia ba oti Luanda po niveau ba plein wana to mona ki niveau plein Chimène Luki eza érosion to chumoli bato moni biso to bagi mamba ba concert risute biso to komi na spectacle c'est du spectacle qui c'est ça l'album du groupe donc moni to on a niveau ba spectacle po niveau ba concert comme même sous démodé on a artiste banda telema ki ko sauter mais ce que maestro abano no ba tabita au mona ba 2-0 donc au mona ba jour férié osomona ba sacrifice ba bololé ba sali donc ba mawa sur na je pense au moins plus de 32 chansons et ça la succès na mboka to longwe siko wana to na cursus l'album du groupe siko l'album du groupe en haut ya yemo leader te du groupe asi na ke osimba pe mais déjà simbat bon ero ba to so ero ta banzemba bina file otala ba bandeko ngane ba yembi omona ke bayembi makasi ekolo na maman Chimène fola nango de près donc biso to orchestre oyo ba jeune basala banzembo simbara et puis le maître emo déjà carré na maman yemba yo moni na minutes o maître asu na adversaire te songolo ya na maman banzembo obunda na ba effacer les tableaux obunda na ba masa ngane ba yemba makasi bo ba jidol donc il y a pas match yo moni biso na maman yemba déjà to boucler ce que ba générique et comme accessoire donc pour biso déjà yamado ba animation beleza la été sur na tengama era na batu ba calculer on ne ba robima mboka donc merci na ba gaz mawete na innocent balume ndenge ba bunda et ça entre bango ba jeune talent et puis na batu ba Hollande les maîtres donc biso to rolo bana biso mingte biso era musala biso ba polémique te mingi boulot donc programme na biso ezake Toutaki Angola, après Angola, être aussi scan Angola, maman tu es dans ville à Monde dans les 28, le premier, tout ça là qui na festival Miss Suisse, et ça là qui bongo na Genève, les maîtres prestés wana les gars qui bien, et puis le samedi dans zolo babo tout ça là bongo na Strasbourg, au moins que les maîtres bêta, donc quand on commande ndeni, et ça entre frontières, il y a France na Allemagne.
donc le maître a presté wana lelo soka silisi wana na butumbala moko si vol pour lobi toza na festival international des peuples autochtones et déjà et bana lobi vendredi et to lobi mambo ba jeune talent ba fungoleli biso ba bongiseli biso piste ba sala ba arrangement ba micro tout ça donc lobi ndesko le maître ndé a boucler wana et puis bana RDC ba limisa biso parce que ba sala ba déclaration mingi ba lobaki que spectacle bongo il fallait bana na Congo pour bango ba kolo le maître mais ndeli to bana ko na Angola donc to bana ko na Angola pour na panza teke yango skoli kam na kama wa de play ide one utine tu wapi o maître Fabi minango ba band banini ngaku na banga ki na ngati problème voilà yango au monde biso que ils sont pas au courant de rien donc il faut koye ba boulot moni le maître même sotala na pensage au monde ezala mina ba leader ya Congo mona obinaneka na charisme mon bana le maître eloko neza na nzoto ko bomba ngote na mabele ya bamani azongisu na danse elakisa musala to na sinat l'antique au mona le maître akota na ba bande donc to komona niveau ba spectacle et puis akota na ba bande bongo azoyemba makasi na batu ba finga ba bifinga fingole bazwa temps ko se concentrer ba koyemba ndenge nini comment nzembo ko sala succès ozala na deta bita ozala na ba musicien boye ba yemba ba nzembo sala succès donc animation avant que nous banano yo moye misalo ba mise ba masunze mo muso oui hein toko yoka vraiment ba musicien po ba bibiso toza na kaka pona bango so toko yoka lisu bango boko palola sumwelo omo boy o esepelisa ki bana ngola bana poto pe ba sepe avant de palola mais faut pas oza ngana bana ngola o mbaki biso loko la chandeli le gouverneur ABC d'Angola Eric Luamba na bosanité evenanga maître Jili Maboko bosanité on malili donc biso vraiment mingi ne musala merci na bana Luanda ndenge boyamba biso to selem le musala bien to zana bien donc vous epesi bo carbonité ndi balo bare pas samouraï bana ngola vraiment ni boyamba biso to ebita to ba mise mo ma to un succès ta ba mise ba ndobi ma bon te me ba yo tala biso muta uti kopa uti boulot raisonner pour na kata na mona ba villa nova mo bazana ngola bani to vanda kitoko to kina ba glodi mansoa to kina ba serote to kina ba tebele neti ba nada jonker ba tiki biso te tala tani na zaboyo santi mo ba kati ba gazette lo ne ando soma ando la tate bon Brikiti prévenu na kachase donc popo na tango mvula mabriki na ezale épargné yo tikinga sanza puis protection nini na tana motema bona zale épargné na bashoki bolingo na yo musi nono empeme humble na nga wazate mondali boma bosa na kanyoso sauf poubela kobanga liwa nanga bolingo na bosa na dressa motema na nga simeyo nzambe jijol mateta Meyo musindondo kati bataka ya tena akwaya tetate umeline bale jamais kobongwa na ngana ngazi bolingana na motema fwe bota esenga ninalengisa kakasi kurana ye epelisaka ebale te ye garçon américain je veux dire vraiment yokani hein ba mise ba yembi bien na ki bien ba oyemba donc ba mise na fabrica c'est que ça va hein pour biso to linga mingi ba preuve à l'appui ah maman Cholo bakinga na yo tolingana tolingani yo komo salanga lisuzu makambo ya mboye anaki esiko tikanga ta moto akomaza na espoir ya kovivre kasinga moeve po molimo ekoma na mboka bawa samba samba bebe yolonga mais na samba trop na bolingo kasi jamais bapesanga raison avoka nanga kuvanduza bolingo akoma déjà corrempli makambo posala mpoza na école ya Villanova so na école to oyeba ngo te siko moni chimene luki mamna loba na yo
balivaka epai ya bana kakse moto abomi bolingo na nga na mema ye na justice nini ako gouvernement congolais baboya kosala mpe justice ya bolingo yango biso bamoure tokoma kokufa mamakti mamaki bavide batuma ye simaki mbango baboma ye menga nakufi martir ya bolingo bapa na jésus aza wapisa mora ye sama mona na ngai yeswe kolo omoni koyemba oyo elasaki baza forme epa mutu ayebi mama oyemba makasi o siko baoyemba eza na banzemba le maître te nga sikoyo na osenga na permission na ngai ne toza boye babeta sikoyo lomo ya maître omoni nga baoyemba na public ata tabit ata nzembo omo omonaki biso to na répertoire banui nzoto na ngai oyo ngai komona bato eleo ya famille balekebele na nsima batielaka ngai motema ye ngai nyonso kasi bolingo na yo te te mosika na yo noluki liwa ngai komwana bato eneo ya famille balekebele na nsima batielaka ngai motema ye kitima julia mama kitima osundolinga na porta lilita Babi roi des plaies, aza les serments moro pas possible. donc biso tobona biso mamba oloba toki esiko na banzembo topasa su nzembo mwa le maître omonake mamutu oyemba bato bayebi yango mpe na bapale on a commis déjà kombanga babotolanga mojires bolingo eza nyonso yo biso toza na yango avie makana voiture mpe avierail soso sukoli na maili bata na mabele essence vex avion etambolisaki rose nzambe weto mpe etamboli na bazelo Boato, etamboli na bazelu, c'est grave. Ce boato omo tambola na bazelu, c'est que je ba pneu. Kembo ye. Bana komi déjà komanga. Babotola ngai, j'irai se ngai. Bana kin, bana poto, bana partout. Na sûr que bo yo qui ba musicien na bino veut dire penza et yo kanineti ngana zaki da contente étant que l'itoyi, l'oreille, na zebna contente, na sepeli makasi ko ka ba musicien bo utayi Luanda. Eza lokola nyongwa bangi matiti. Yoko bango funa na leta noki bakanga yo moko. So moni sika to gagner bango. To ba jouer to beta de makolo. Moko mabe po beta ka oyo gauche droite. omoni mambo esenga babenga le maître ya maître na bango nde aya pona minute so le maître niveau komo yemba komo senga ba ange yango moni tolakisi yoka na mama banzembo ndenge bayembi boye eza na balidere ebele baolanda le maître na mama bagénérique bakomi nanu koyemba boye te epuis na bagénérique baopusana te mpo déjà ya mado international tengama déjà monde entier donc banzembo déjà topanza déjà mambo ebele donc mambo ya oloba kutela lisu te parce que toye na la danse la plus simple du monde voilà donc lokolo kaka sikoyo mpo monake tolonsa bango dimension toye sikoyo na kati ya ozana omona musicien abwaki sikoyo na animation ayembi na animation topambola bajeli toasuna toolanda bango te bozwa tan bokopiaka me banzembo sikoyo totikela bino bobunda na bamusicien na biso donc biso makambo wana déjà toleka yango base de la cible mise en jour l'album du maître puis cible face au maître l'album du groupe Na sûr que ba téléspectateurs nyonso ba o nyonso bazali ki wana connecté na sûr que ba sepeli ba yoki na ba artiste na bango tinenge ba oti Luanda de retour na Kinshasa na sûr que ba paloli na sûr tout le monde aza d'accord na bandaku moi quelques mots de la fin pour comment chiter la moi souka na remercier ka bato nyonso ba linga Villa Nova misana bine pambo mama bota na bino nyonso ezwa ba merveille surtout ba ne bazonga classe boye nzamba pesa ba sagesse mo boye impossible ne sima yeso biso ne dozala nango
so ngo benganga plus 243 89 682 44 77 89 682 44 77 so benga ozunga moko jidi timiango bibi chimiango na bosente masanga nada Jonker Glody Masuma na bosse soute ton okeli na moda paka Miguel lo bazaki pa maestro na ndule na Suisse abina tali président na bino na ebité sud na kobenga président na bino nani po musique au mobeta amo uzona kokutanga na musique mutaleka na bande école on vraiment ndenge ezala siko ye mazo siko musique à classe amo pesa ba chrétien no apesa ba vibrance comprendre yelongi nange komi pano bibisita batamawa atamotoa mukina pongazo yebakera zole la bolingo ayima ba chrétien no na ba vibrance biloko à classe so bien oto kokate so biso so to na chance to tanga ngo mama na ngai ouais moi quelques mots de la fin bato pena balingaka poisa ya face le tableau ngapela lela bino ya trop le roi Gaël Zatonga nabosani te syndicat bea bato batenenga na musika loka bakati menga balfini ngobani à partir Luanda oza pena posa contact pena zwanga mo pena direct nga mouvement personne tozaka na piste 243 89 19 41 084 plus 243 89 19 41 084 amoteka bena jia scandolo Nicolas Onyenze vous êtes Glody Ondi Tracy la Cayenne bato pena balingaka pour ça yo botika ngati bocha pena maboko mon père Boucher les grades diamanta nakati bikoro chikongolaise ko ya teba na Luanda donc les labino trop. Ok, d'accord. Na sûr que bozala ki wana bo sepela ki lisusu na roka ba musicien na bino ndeni ba komo palola 42 toloba ki tokomi na suka émission na bino na repesa mbote makasi na Mijoluki na repesa mbote lisusu na bourgeois wenge na repesa susu mbote na sima ya caméra na ngai Medingwadi na repesa lisusu mbote na Junior o bazala ka wana mieux placé pona kokende kozwa bilili pe na kokende kozwa oyo ezali mayebisi baza wana mieux placé pona yango et puis na kopesa lisusu grand merci na coordonnateur nanga équipe Bumba koto azali bambote ya trop na pesi lisusu mbote na maman GH qui est mon boss na pesi lisusu mbote na papa Edo Amani qui est mon papa et mon boss côté bazali bambote na bango ya trop na pesi lisusu tout batu nyonso o baebi maman GH ba o nyonso balingaka maman GH bambote na bango kote ezali na part ya mwana na bango Chimène Luki Yona o balingaka mingi o bazalaka toujours wana pona kolanda émission ya Chasse de Star car ndenge ezalaka na monu ntire to monana à nous